voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouise, ils allaient faire une émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, pour moi, pas haut. Voilà, nous sommes en direct à Stade de Martyrs. Nous sommes à 4 ici et à Stade de Martyrs. Si on a déjà podium, il va déjà avoir Sabine Pito, comment est-ce que le public est dans la Katawa. Nous espérons que Mamba bien Rosala, c'est un spectacle qui est parce que Maestro Fagaspe a co-presté. Voilà, merci beaucoup. On a Freddy Poutou. Venez Freddy Poutou, Mamousougate. Venez, Bigayoko Sarate. Voilà, merci aussi à Kevin et Katou Maskoba, Papa Daniel, Kalakanangaï, Ebi. Voilà, pourquoi pas aussi. Tout le monde Lutumba, Papa Eric Moukotso Masolo. On a bien la maison Ephraïm, maison était à peu près qualité. Ma télé est bien, Badra kilo, n'a plus abordable. Référence à la photo à Pasteur. Moïse Mbi, Gilles Vazonanon attend sa caméra. On a déjà. Voilà, on a beaucoup de monde. Stade de Martyrs. Voilà, tout ça là, tu belle peu awa. Tu comprends ça la peut de quoi? Tu profites? Ne comprends pas nayo? Mote cousin. Comment non? Patrick Congo. Patrick Congo. Tu es habitué pour ça qu'à inviter, au sommet billet nayo, tu as permis de prester. On va se présenter comment? Na sommet billet là ngai vraiment dans la VIP. On to c'est la concert et banda. Malgré batuming ba communauté, to c'est la polo spectacle ça ya makasi ya makasi. C'est que le tu fan de la spectacle parce que tu as mis déjà 14h à jusqu'à maintenant, tu as comme on est le côté. Tu fan de la spectacle. C'est en tout cas pour ça qui m'a donc calaming, tu sois mon presse est plein aux ala au saranate. Voilà. Ba musuba na ndako bazo s'apprêter bazo benga. Mais concert ne te regarde qu'il fait ben 15h bientôt la 15h. Te biso toza ba africain donc tu peux ça air mais net gaga. Mais bon ça calme presse soit comme bon moi stade de Tony Malamo. Tu as déterminé qui tira pays vie. Qui tira pays vie. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Ndeko. Voilà. On a tout le monde qui bat tout fait dans 4 stades. Déjà dans VIP, ça se passe tellement kitoko. Et des bangons dans lobby. Ceux qui Félix Oiseau quoi, il bien. Eko Zala. Voilà. Merci beaucoup. Ok, Al. Ok, Al. Ok, Al. Ok, Al.
Mbote papa. Mbote papa. Tout le monde est à stade de Marty. Oui, ton concert à Félix Oazé quoi. Oh papa. Félix Oazé quoi. Aza ministère biso munene na kati RDC. Toyaki na concert na ye pona to kota, pona to sepelisa ministère na biso Félix Oazé quoi. Olobani na bateau bazo lobake Félix Oazé quoi na banzemba ko beta te. Est-ce que yo en tant que fan na ye en tant que Congolais ko kolobani? Oh, état yenga naza fanatique ya Félix Oazé quoi. Na koyebisa bandeko na biso wa Congolais bandeko na biso ke baya kaka to sepelisa ndeko na biso état ke aza musicien na biso ya Congo to sepelisa kaka azala na musique te azala na musique mais to kota ebele to sepelisa musicien na biso Félix Oazé mosusu ya koloba ezate olobani na bato ba olobake ne ba concert monsieur Wute koleka nem vers déjà ba porte ko fonga ma bato inondation mais si ero 12h bato bazate est-ce que stade de Marty kotonda bon pona bato balobaka ebele na stade de Marty pona kotonda wana eza pona ki fanatique mais pona ba musicien na biso eza keta ketoya to sepelisa ba musicien na biso eza ke bana mboka bazobeta na stade de Marty eza lokumo na biso ya mboka pona bato balobaka ke Félix Oazé ko azana musique ya bien ya kubeta te bato wana bazale ki fanatique ya ba musicien mususu mais pona biso bato Félix Oazé ko boya to kumisa kaka ndeko na biso etake musicien na biso pona mona maboko eza billet eza billet ya papa donc billet na déjà so sombaki billet na nga na sombaki osomba billet ngo na sombango na stade de Marty kaka awa na sombango kaka na stade. Ok, lakisa batu billet na déjà oza nango billet na nga yango ok ya papa Félix Oazé quoi donc lelo ba surprise pe za ebele ba invité pe ba ebele papa pona biso pona artiste na biso Félix Oazé quoi ba kozala ebele ya koloba ezate totondisa te mais tokoya nde koyemba musique pona population bayoka okoki kotangela biso ate invité moko nanu oyo ya surprise oyo Oazé kwa bengisi bon ministère ya surprise Oazé kwa Félix Oazé kwa bengisi nga na yebi te mpo nga naza supporter fan na ye nga na ye na ndenge na nga na koyoka papa na nga ndenge azobeta mbili. Ok, merci beaucoup. Merci. Te soutenir ba ebele pe nyesu balekaki awa boyebi culture awa na les amis de la culture to banda ko soutenir nga neti nga banda ba Marty nyonso tout banda tester bandaka ti lelo Marty moko na zangi ezate tango wana 97 tout wana na yebi donc lelo il faut peut être Félix Oazé quoi maboko na bengi ba fanatique nyonso tout ba amoureux de la bonne musique ba cultiver ndenge moko benga ba cultiver oyayi bana ba komi nyonso c'est-à-dire bo benda na déjà bana matete mutu na bino yeyo po tanto mona ki ngiringiri fera betaki ngiringiri pena bayaki bango nyonso tangu wenge na biso betaki bandalungwa mobimba tangu emene abetaki bandalungwa tangu bebe chana betaki mokinga bo bandalungwa o pe bana matete boya ebele oni britannique bana kisensu mutu na bino yeyo dans bo chai poids po marmo kende bien ko pardon mais la tangi pe kester te botanga la tangi kester mais papa mbala bengue te pe kofita Kofi Olomide totanga na père na Kofi Olomide grand mopao na poto na pese mais l'invité quand même constant inosali par rapport yaba invité au Félix Oazé va mettre la kitolo ba invité na au a check tout le monde na liste il y avait Fabrigas, Kofi Olomide et Barbara Kanam et les autres mais constant osali apparemment dirait ba invité musu bazali susute bon ngai conseil na repé César na lobité nazali mutu ya est grave ngana lobi ngo ben nazo opérateur culturel naza pe pona bébé Chanda naza pe pona papa Wendo nyonso tout nazali pona artiste nyonso to Congo na répondre la question on a tuni na vie faut pas ocha espoir na mutu d'abord il faut yo moko omitele manama miss no lo wa bougie so on comme que non te na fona benga X aya ko soutenir Y mukolo ba ozalate otelenga na otika la ma misu mais heureusement pour na Félix Oazé quoi na bikaza artiste moko compétent
déjà on est au lobango batubaya to bayate 2 heures du temps na yo la respecter hier on le bango nyoso na spectacle na elamba donc on le bango na spectacle na elamba ce qui na batu nyoso on ezaka contribuer nyoso on ezaka contribuer na événement événement msuto yebi to zaki biso nyoso na martyr musique mabe mais batubayaki to tanga komote misusu ezalaki na otanga air moko mutongo misusu ezalaki mususu ezalaki batu bayete mais musique kitoko mususu ezalaki musique kitoko batu baye kuluna ezalaki te mamuneso ezalaki bien c'est la tendance naza na tendance te bino nde bolingo komisa ngai Instagram. S'il faut faire un trophée pour ça, opérateur culturel. Voilà. Ça trophée na question. Bamati tout au les cas. Na culture award rubrique Maurice Zalaki na 7e édition meilleur événement culturel 2022. Et Zalaki meilleur événement culturel en général. Tochaki Wenge 4x4. Tochaki martyr ya hérité na tochaki pe martyr ya Nsimba. Vous comprenez? Il fallait pour comment on mboka te na photo honorable. Hérité pe ba otangela comme mboka. Na ba comment mboka la hérité. Boy de ngai. Kasi te boy de ngai. Mais ce pas opérateur culturel. Yo pe ça rabatu ba mérite s'il vous plaît. Mais hérité comment on mboka na. Vous avez un problème famille. Kabea, voilà, Kabea. Kasi Kabea aussi c'est une question moro. T'es quand même, on a un problème na fali pas. Non, c'est mon frère, to colline na banda. Autant stade fali te, tanga ba combo bato, zo otanga combo fali. Mais la tangi comme non, ils ont obligé otanga combo ya yete. Mais na tangi parce que naza libre ça la choix na ngai. Vous comprenez? Tu vas hôtel la biso va comprendre de tendance ya ça la choix. Na tangi non, na tangi combo ya mboka. Faut honorer ba parents. Et puis meilleur événement bimaki wenge 4x4 yango nde ba fotaki beli sikoyo wana population fotaki c'est le peuple congolais te ado ça la émission ya ba gaulois te ya ba wari ça la pe émission ya ba villageois te vous comprenez to c'est émission pour te éclairer mokili mobile biso culture wa to tambola kana peuple nde avotaka mais avec tendance. Population ceux qui non wenge total nan mamba wenge mais wenge eza patrimoine national lelo artiste nyonso za kotanga lelo na mokili oyo balanda lokola Jibem Piana Weranson Didier Masela bazala chatans même on ne subo tanga o boyebi wana moi za la propre ala ta bien azala pe bien ba serpe balanda kai c'est Jibem Piana Weranson wato boya ngoti et seul orchestre na monde oh babima et pas question et pas papa mbate babima bango mo etange ba étudiant c'est wenge 4x4 et puis ko sangana bango nyoso wana ezali événement ya monde entier et tikala osala maté bien za rapé 5000 vous comprenez awa 5000 mais de bien misusu ba 2000 ba 1000 au pena au mose la banda to solo ba réalité opérateur culturel mais on a tendance je nazala tendance ce que tu as exemple ndeko te ce que tu lobi ozali ndeko botangi ndeko boza kotanga wana abimi ndeko boza kotanga oh même Simba na lobi awa non tu es volé s'il vous plaît mais peut-être quand même en tant que opérateur culturel les lots yo mouvement zo mona na stade de Martyr pour dans le stade par rapport il y a plein par rapport il y a récite il y a événement sur 100% européen ça dire combien de pourcents en tout cas le lot Martyr le lot na Félix Oise ko naza sûr Martyr et rejoa batunango pour lobby Maramonzambe sala qui plein s'il vous plaît batu balala qui pe na stade toto la Félix Oise ko abini samboko yo ACP ça batu na ba parler na si même toto ba match ce que ngo za rafimbu le losko to ero tala live mais meilleur animateur ya décennie bimaki ya culture award zaki Monsoso tonto ketikele Monsoso na soirée ayaki remise officielle pas ya Félix Oise quoi ezaki na répétition ayaki il y a décennie na 10 ans fimuti le betara mais yom te kanga lelo awati
toyebi ke ba mise musu ba beti pe na ba stade ba animateur pe ba monanité mais ba zu ba intervention pe ba animateur musu ba ba opérateur culturel avec tendance s'il vous plaît. Mais to lobi ou quand to lingi vérité te faut to ba vérité so bo lobi bongo on a parlé ba ba imba so to lobi bongo so to lobi bongo so bo lobi na côté la nsimba et na côté la l'autre to zo ngasiko to na lobi ke artiste mo to beta na martyr awa ba animateur ba uti libanda ba yo sala route impact collègue ba animateur na bango moko ya groupe exemple normal il faut faire comprendre bato ba hotel asiko ande bolobi ndeti nani tona oloba comme tendance ya okomi na baba na biko komi baba tona oloba kezaki ya bataringe na bomi bataringe mais bataringe culture award ouais on nomine Falite non na culture award nyoso so tali fiche d'enquête non so tali fiche d'enquête non na milati te na tangi kombo na ye abi toroye ba tendance na oza Orion Gaulois Spiritas. Non, moi je suis. Non. Aujourd'hui, la question, mais déjà discuter. Car si vous n'avez pas pensé ça, vous avez question, vous avez bien. Comprendre? Si vous avez question, vous avez comprendre. Il y a tout. Oui, Naza opérateur culturel dans le bar vérité. Avec tendance. Voilà. Oh, vieux Angwana. Soit bon, il fallait que quand tu vas tuer. Après, il fallait la carte à Balobi soki bon le gocha micro to soki donc bino bolinga donc na simna que non ndeto za bisonye surtout non propre non na But nous sommes non propre peut-être point. Kabeya. Batari. Mfimba. Bon batari et anana. Kabeya c'est Goga. Mfimba c'est Elmar. Elmara. Aigle. Pomba Aigle. La 5e génération Pomba Aigle. Tu vas bien faire l'endalé. Na peuple congolais, la population na biso ndezara na tanga wenge jibe na wera tozalama bien éduqué to sukara batari na leki kabe ya leki. Est-ce que tu reçois Maman Félix sur ce côté s'il vous plaît? Tozon ma Félix parce que les actualités là. Voilà. Il y a Angomo Zomona Awa pour na yo sur 100% on peut ça Félix combien pour tout ça il y a tendance il y a récite par rapport à R. Ouais. Il y a 13h tour OK 14h. Pour na yo c'est quelque chose par rapport à bateau. Mais na lobby pour d'abord on a réussi il y a spectacle na pesa 95% il y a réussite il y a spectacle mamunyo surtout. Donc Félix faisait quoi? Il faut te féliciter. Aza artiste oyo azu courage ya kolobaka non na ye na nzungu oyo. C'est pas la mer à boire. Et belé awa ba meki même pas ko na imka pamba. Mais ye aye atie libaya alobi na ye na nzungu munene et sengeli te féliciter. Pour la pourcentage il y a le même spectacle, il y a le bien maramute bolukela ye marambo wana te. Il y a le spectacle à 95%, il y a spectacle. Ce peut te chetembe tout à l'heure voilà ce que pour la récite total à mon année. Il y a opérateur culturel s'il vous plaît. Ouais. Récite il y a événement stade baïba à mon année. Récite événement à stade baïba à mon année. Mutuna mutazana opinion na ye. Opinion na ye za ngaite. Na comme rappel opinion à bino ya plein. Opérateur culturel s'il vous plaît. Culturel. Na bandango banda soyi mbula nini wana ebango bien. So ina na besoin batu. Bola nanga bien.
soki na besoin bato nake na zando bato baza ebele mama emona bamor bato baza ebele so na besoin na mona bato mais so na besoin na mona spectacle na ye nayoka musique spectacle mais na ye na nga lelo pa waze kwa so na besoin na mona bato nakoya na ngai na mama emona ke na bazimba zikida bato baza ebele baza kotelenga na kuna mais mpo na ngai na ye na ngai koyoka musique na ye kotala spectacle. Merci vraiment, merci. Parce que 80 000 places. Tozo salango la concurrence ya batuté. Hein? Déjà tolobaki waze kwazo sa na concurrence ya faire to ya falite. Mais eza histoire il faut etikala. Bongo te. Omoni bato bazali na mwa pongi kabunja le salala ki veiller. Parce que bato banzola muka veiller te. Bo pia 1 heure de temps bon monde. Ngana yeti. Mais par rapport à 1 heure de temps, on doit s'attendre à plein na spectacle tout le monde via rolata. Voilà, quand il y a deux choses. Et là, il y a des artistes, artistes, musiciens, ils sont des Bilamba na ezalaki na moto. Bilamba na ezalaki. Premièrement, Bilamba. Deuxièmement, spectacle. Troisièmement, nombre où est causé mon na pas bandima. OK. Donc nombre ka o bat bozala na bobandima mama solo. Mais azo ya calamité dans 1 heure d'état zokota. Mais avant côté il y aura une histoire ça. Mais balobaka pas na nzambe surtout vous les pasteurs na musique o concordara te. Mais présence na yo na ndoza kwa assurer biso. Olingo te yebana na nzambe ni no geste. Est-ce que muto asala aspirine oyo mela koyebi Même pas. Et lambo yo latinani asalango. Ndele. Toujours kajo ke ba poto hein. Ya mona bat basala ba bilambo le musosate. Dieu a sa part, nous aussi les hommes toi la part na biso. Premier exemple toi tu es mon frère. Oza journaliste. Ya zande konanga za kimbangista za musulman za nani. Alongwe de konanga? Est-ce que pour la soutenir wase que fona zaka mutawaze quoi? Non, wase quoi c'est mon frère. Prévenir Nazao. Na soutenir faire na ba ke faire WhatsApp le bon mona ngote. Bon mona te ke na lala na stade. Et na uti pour là na stade bo pia biso ine. Ojo la pena stade. Bo pia biso. Tata lo nini. Mbote papa? Oui, Mbote papa. Tout le monde est au stade de Martyrs. Vous avez concert à Wazé quoi? Ah, na eu concert avec Nanga Wazé quoi. Talara monstre kaka. Olobani na bato ba oloba. Ba stade mususu ebetami ba porte ba nego fongwama. Banda ba nemver ba mona bato ba kota o banda ba porte fongwama ba mona bato te olobani. Bon na oloba na bango ka boui. Erezana no tempeza. Alors to pese no chance nano. Même si auto ni ça n'a été mais à Robeta à Toyota un spectacle tout le monde mais quel Johnson à ça musala alors plutôt na tina makamona to na tête yera avancer quoi c'est comme surtout lingara et nettoyer tout le monde a ba spectacle tout le monde na télévision tout le monde en live à Toyota la musique to vivre musique quoi alors pas de polémique en to lingango te l'autre vient na biso wanze quoi beta et to na tête biso te mais à beta ra tout le monde olobani na bato ba olobaki waze kwa za banzemba kobeta te ya kobeta ni na stade des Martyrs olobani pona bato wana ah bongo avaza wanze kwa zaki nani joueur ou azaki basketteur ou azaki musicien abeta banzembo yo kanaka hein banzembo ya beta wana o yo kanaka wana yango na kobeta ngo sika beta ni aya beta o yo kana ba banzembo wanze kwa te est-ce que mutalo makamona azali boma ou azandi aibi banzembo wanze quoi po balobi pe ke ba je sais que ba tiele libaya ba obeta na Pascal ah wana ba bilo ma mike wanze kwa père mama misiki ba wana ba mike wanze kwa munene a obeta même si to na te ma obeta bana to occuper bango te parce que ba obeta mpiaka baba est-ce que baba ba invité surprise pe baza journal lelo bon bazali to mona bango oyo ye moko aoya parce que to mona kaka soko za na kato mona ba invité ba oya
okoki koloba liloba nini na suka mpo na événement po concert ebanda yani concert nayebi ke ebanda ba 16h ye moko akoyaka ba 18h ou 19h le concert 16h de ebanda bato baya ebele baya kotala spectacle ape na biso Félix Wanze quoi oyo akosala awa mpo na bato baza na bandako bazondima te ke stade ekotonda mizika bien ekozala olobi ni mpona bao baza na bandako bao bana bandako so bana possibilité akoya baya so bana possibilité te bafongola ata batelevizio batala biso kuna ezala vraiment bien tala kaka mpe na biso Wanze koya toyei soutenir ye abeta esimba oza abie na oke bi yango papa bie na yango wana bie yango oyo ok osomba yango wapi nasombi yango kaka esika banosala publicité la direction, nous avons mis 3000 francs. Bien, non, déjà, ok, merci beaucoup. Ok, merci. Bienvenue chez Alvin. Merci pour la confiance et pourquoi pas fidélité aux Aranango et Panabiso. Merci à tout Balingara Alvin et Lutumba. Je pense que tout ça déjà la stade des martyrs ici l'artiste Félix Oazeko, notre légende a presté et mon bangé dans concert à un stade des martyrs. Je pense que bon moment on a déjà Nema Moutou et Zakoleka Nebalobaka jour J-0 parce que tout ça déjà je pense que Gilles va au ça va déjà stade des martyrs en goyo to kota tina kati to kozwa batu nenge bakolo batu kozwa évolution maramno c'est vraiment nenge Zakoleka. Merci na Gilles Vazolando dehors la caméra pourquoi pas na Parousia et ça yo tout continuer na biso parce que maramba bien benda ezali délégation ya papa Eric Mukozo pezo ya awa maison Ephraim oza maison était à peu près qualité ba matela ya bien ba kilo na prix moko abordable référence à la photo à pasteur Moïse Mie Kevin Katumba Skoba papa na Daniel bientôt Daniel grand frère pourquoi pas aussi à Freddy Poutou Marambu Soukate Gilles Vazolandonga tout continue voilà merci voilà toujours continuer tout le monde y peut avoir délégation à Maestro Fabregas, n'importe artiste, on s'est présenté. Nous sommes en direct dans le stade de Martin de Tolobaki, bon, mon bangé dans concert à Félix Wazoka bientôt là et qu'on va nous montrer non de. Oui, moté. Comment on a? On a DJ Godier. Voilà. DJ Godier dans DJ à Maestro Fabregas donc voilà. DJ Maestro Fabregas, je me invité à expliquer non. Bon, nous sommes invités dans le concert avec Nabiso Félix Wazoka quand nous on a kaka. Voilà. Vu qu'il va passer une invitation, parce qui m'a invitation. Vu qu'il y a des belé, qui m'a invitation. Voilà. Donc Biso qui m'a invitation pour présenter invitation au star Nabiso Wazoka. Voilà. Au côté là, va mon voilà. Voilà. Pour présenter invitation au star Nabiso Wazoka. Ça qui est 2 ans déjà. Tu rappelles la chance Nabiso. C'était quand il y a soirée gomme Nabiso, ton album Nabiso gomme et ça dispo. Donc on a pour Nabiso on était quand on a $10. Voilà. À part ça, tout ça puis na tout sous bazoya. Est-ce que les villageois viennent accompagner Félix Wazé pour un concert parce que jusqu'à maintenant, il paraît que le stade est tourné, mais tu as vu que le maestro ne peut pas en aller. Bon, tu as déjà. Voilà. Alors, si tu as vu que tu as vu que tu as déjà, c'est que tu as et passé très bien, le concert est bien, donc voilà quoi. Voilà. Merci beaucoup, on a de quoi, Père Denis. Très bien. N'habitez parce qu'on est au Kima, mais juste un mot. Bon, nazalikambo mingi pena olobati mais totalaka malgré tout tozo salaka o nzambe toyokana na nzambe tokana donc biso toye comme invité quoi. Voilà, merci. Voilà, voilà, je suis là avec le porte-parole de Monstre d'amour Félix Wazé pour quartier au PAZA parmi bateau ba simbi pena événement oyo mbote non ndeko boni. Oui, ça va très bien. Voilà. Très bien. Tu as le 12 août. Tu as commenté, enfin, tu as le 12 août. La question est se poser. Belé, les expressions. Si déjà, tu as top zé. Tu peux faire exemple. Au concert, Nani, héros déjà, ça là qui boit. Évolution de l'engagement. C'est d'ailleurs que non, concert, Nani, mais ça, Nani, c'est un monstre d'amour. Donc, bisous, nous avons un n'engagement fonctionnel. Il y a bisous à la mingité, au monde arabe, ça n'a pas de stade. Bisous de satisfaire, bateau, ça n'a pas de. Donc, comprendre. C'est bien, plein, oh, plein là. Alors, ce que nous avons dit, bato bazar o dia bazar kuna zandam bato basali bazoya no stade de tondi na nteta ko sa ko mata esko ya uzongela ngana micro ko sona na matite concernant na matite ozomi tuna plaisance est-ce que loko bato balobi et si ça fait exposer quoi carrière parce que stade de mentir za nzunga munene ba maîtriser la popularité na yo na stade de mentir
biso toyosepelisa bato ozoka bato baoya awa baosepela baona komatisa carrière ya monstre et puis bato baolanda yango na live streaming bato deja basombi babillet ebele bato ndenge wana bazotala bato makasi bongo concert ekende kobeba yebe bate biso toyebi ke toya osepelisa public bato nyonso omoni bazoya awa bafuti babillet na bango fo tosepelisa bango. Voilà. Est-ce que ezate libaya bandeko batie oyo bazalaki mpe na cultura question na plusieurs fois ngana na tuni ngana na tuni yango te na respect baolanda est-ce que babendi bino mpe makolo yomoni bandeko na bango monité na ebite pona na kinza la na ebi c'est que ça te mais bandeko le faisa yo moni bandeko la mwa fana na chango bandeko le sate voilà bandeko le sate ke kuno filmer après zongela ngai so ezali ndio tuninga question mais moi je crois que bazana bango na voilà voilà message de mon instrumenté ana mbonga ko bisa bandeko te vous êtes sûr je crois besoin ba partenaire pe ba partenaire ma bimine mikolo ngaza bango na culture nga chef na le bana bango le loté en salle ata muto na le loto misata affiche azati on a pe un événement voilà le monte bazala ofinga pour avoir moins visibilité pour na bango ba moni ki ba réussir c'est bon mais en soi boy bango ba tika la souffrir tant on ofinga monstre na TV ozongi na ndako la linzalo c'est musala kuna mais kuna pe ba banola la nzalo mutelo ka ndemo ko so bande so bandola la nzale pa na bino ozwi ndako wo continue la nzale pa na yo c'est ko za irresponsable comme pa na bino bandola la nzale pa na yo kasi yo ko la nzala te mais ye pas so continue neti bango vraiment ba pesi ba misina bango ba voiture pour ba kebeta kuna bino pesa misina no avanti te kasi bango ba ke ba bengani bango pour basenga ba voiture avant ba beta stade ozoka ndelo ba bengani bango na ba raison sur ce belé o bango ba linga lo bango na TVT siko bango kuna ba pesi ba misina bango ba voiture yo moni pesa ke muto ase de refuta misina ta $10 par mois orchestre ça là ya refuta ta 5 1000 francs de transport a biso to ndo pesa ba 10 000 francs ala ça biso ta répétition moko ya zo pesa muto ta 500 francs de transport parce que ça na moto c'est del play azoka mbongo sika ndako alalelaka muto apesa garantie c'est le président Félix Joseph téléphone azosalela wana ya mbaka nango ba appel wana muto asombela ye président Félix Joseph ngam na kenda osomba na pe jour na pesa mbongo ke osomba téléphone asa muto mo azo souffrir na ye azo oloba ofingo lo ali c'est del play ya umeli pe na culture yo umeli abanda na culture te abanda osa musique avant président Félix Joseph asa la culture pays c'est des noirs asa encore la Félix Joseph c'est Alex il est c'est des ayam kola ki sinjora ayam kola babia muto mona kawana aza mukolo akosakana te et puis mutande mozo akena grâce à te pozo lengisa voix ndende moni ke okanga mokili abimisa nzembo abi ya kuma banzembo ana plus de 1000 chansons banda musique na quartier latin obeti soki combien d'années na kitiro obeti soki 15 ans on bimisa ta chanson moko te et puis ozo bakeno bando pesa banzembo et puis ozo kono pesa chanson ta nzembo ye moko azoba ke na album on a 4 voko so balinga ko to 4 voko robino abima na combien de voko moko siko ye 4 kala pamba obimate nzembo mibale to bimisa tia ba voko azobimate baba na obimisa na makasi aza problème spirituel fa yola la ta na veyawa ipaka bundo l'essence de délivrance azo yenga ba émission la luka délivrance na vie na vie na marché on comprendre ngote ta baninga ba leki na ye ba président Fabregas ne ba bazali pas de plique banane bazo recevoir ba robino mais ye azo souffrir a futa kuna na matete $50 to pesa mbongo pour futa ndako wana uzo kofinga muto ko changer vie na tala bato muso ba inconscient de bazala ala okela bango mawa non okela bango mawa bazala ki na changer vie bango te sombela ka voiture abike ya ba kisaka mbongo merci beaucoup comme ba kisaka mbongo wapi muto bango amonta mwa makolo ateka ngo compliqué papa na ko monter ateka yango azo na muto voilà merci non répondre bango après événement batu ba bango pe ba tala pe événement ya bango pe ba répondre ba tala ndeni ba beta ke ba o za stade bango ba no municipal mais bango no ke bango ba teli ba na stade bango za municipal même municipal na stade to beta na stade merci beaucoup quartier na habité ba balandio juste fils pe mbote ba tout bobonga maboya eza direct voilà concert ezali makambu déjà balance kala mingi te makambu tout normal quoi voilà merci beaucoup nous sommes déjà voilà très joli vraiment mbote no madame mbote Sirette Vava donc voilà Ariette Wam voilà merci madame bato balobaki monstre babiene bazoka bafele tout et tout non okoko benda tosombi babiye nde to eza VIP toza pete ka bala matete non touti partout yolo dans limité donc c'est un peu ça stade de martyr oyo parce que ça défi hein ba te belé ba betia madame biso to moni ba concert est-ce que répondre voilà ça dérange pas papa toi na tina défi té biso to yo ndoko yo ka musique
ne spectacle. La musique. Mais oui. C'est pas les ans. Mais non. Ozo Hollande. Oui, oye, batondi plein. Et après, oye mbinote. Bayibi bato pareil. Bayibi bato basaki. Olaxi ba caleçon. Jésus Christ. Biso toye. Tobete spectacle, moi mon pépéza roya, total moko bongo, Michael Jackson ya Congo. Voilà. Alors, merci beaucoup. Voilà, tu n'as polémique té. Polémique Fabrikas zawana, TikTok zawana. Voilà. Et beta mawana donc baya kako vivre. Voilà. Donc biso tozana beat moko kaka ya otika batu soif. Ya musique. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais Des heures du temps seulement. Voilà, type moi 6. Non, qui vous a dit? Le film après l'homme sombre le bêta. Mais bon, ka TikTok le tobi na TikTok. Oh, TikTok ndele lo ebi ebeta ma ba villageois ba beta do ba kitiver biso lo kwa biso ba kitiver do. Tozana Fabrikas. Donc to bi na TikTok makasi. Voilà, merci beaucoup. Non. Ande toana stika ya filmu on a biso déjà on dirait qu'il y a ça de voilà malembe tokana s'il vous plaît on a biso partout dans le monde dans un stade de martyrs. Est-ce qu'il y a évolution à stade où tu as déjà presque 14 heures? Est-ce que stade où est retourne papa? Papa le bagage retourne à terre mais est qu'on se limite nango. C'est ça que le bagage déjà. Voilà. Merci beaucoup. Papa voilà, merci beaucoup Toto. Nous sommes en direct s'il vous plaît. Voilà, la biso va responsable. Voilà, tout ça va aventure. Tout le monde est clair. On comprend tout. Après on dénigrer Moutouté. Nous sommes après on soutenir Félix Oazé quoi. On comprend. Donc sur une motivation le Bezali. Mais pour le dénigrer, je ne pense pas qu'il y a vraiment une bonne chose. Ça va? Impression, ça va bien, mais le dénigrer, ça ne va pas passer. Bonjour. Bien. Bon, je pense qu'il y a des habits partout dans le monde. Même au stade, comment ça se passe? Et les gars, bien, film. Voilà. Donc, tu as soutenir, soutenir, voilà. Voilà. Est-ce que le spectacle est venu au rendez-vous? Ça va bien. Voilà. Dis-moi, à Félix, voilà, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Je suis là avec Leketu. Leketu Mbotena. Mbote papa. Voilà, tout ça dans le stade de Martyrs. Oli Misangai. Tu comme dans 14 heures. Yoza Mouta Média. Nous avons une évolution. Est-ce que vous avez c'est qui est bien été parce que si 14 heures, tout le monde est loté. Si 14 heures, tout le monde est au stade. Donc on va jouer, ça va entraînement. Bah centre, bah côté centre, là bas simba ba on va côté ba on va beaucoup ba on veut belé. Mais na temps réel, tu vas concert de bungara. Mukile zala. Puis tu vas concert ba côté ça n'importe qui était. Tu vas jouer ba zo côté mukula concert. Voilà. Sécurité ça bien mais de l'eau moi pour les appels pour nous. Est-ce que c'était pas vraiment une bonne chose il a fait comme ça pour ça stade de Martyrs. Somme de c'est une bonne chose. Somme de c'est que moi bien ça la si mais tu sais que comme ça dans ni net na bombe lobby. Stress. Et puis rater stress. Voilà. Mais ma stade de Martyrs à comparaison Pesali. Na habité le monde na stade de l'écart. Benande na habité. Bon, espérons que tout a évolué, notre lalité. Voilà. Notre lalité, parce que le sali retard pour ne pas t'avoir ça. Ok. Wallet n'est pas sali moi retard, mais le quoi la wallet a fait ça, il y a sambe les lobby. Ça y a à chaque le sambo. Mais je suis exact total la nisa marosu. Après on a vu la biso mais quand on est sous point niveau Kofi Olomide avoir qui a fait baba quand on a pas bien avoir mais il y a comme des autorité. Maman comme na la poli na nini na ko sala ba belé belé. Voilà.
mais est-ce que quand on est sur vous Fabrigas ça il faut y a qui m'a Fabrigas qui est dans la boutou est-ce que cause la raison pour Kofi Olomide voyager na yé tout le bagage fallait alors le contrat na yé cause c'est la règle pas faire yaka raté mutu ndaza maram na yé il faut y a voilà problème té mais Fabrigas li ayande voilà merci beaucoup les gars Fabrigas yakande ko qui va te telonga mutu il te fasse te ko fait le